Après la pluie vient le beau temps, on dirait que mutu oya lobaka yango alekaka na Kinshasa te. Mvula oyo enokaki lobi eleki na ville province ya Kinshasa estikaki ba dega na ndenga kosakana te kaka ndenge bozali komona boye pe etiki ba famille ebele na ba désolation moko boza na idée mai ekoteli batu na bandaku ba appareil électroménager et baby biloko ya ndenge na ndenge baby voire même batu balingaki kokufa neti awa yoka communication. Papa gouverneur ya ville province ya Kinshasa excellence Gentini Ngobilambaka fongola misu po na Kinshasa vision ya mokonzi ya mboka elingi développement kasi makambo ya boyete o tolobaki te. Tala malgré tomona katongo pourquoi bato bazali kokomba na mabalabala kasi tika na yebisa bino ke Kinshasa eza salite na ndenge ya kosakana te bakosa bino te.